donc bana nyonso baza wana est ce que andimi keza bana na ye mwana ngai kasi te mama tokende ti mama nayoki nzoto nakoti on a doute ngai c'est pas grave Emmanuel soki toke koporte plainte tu vas tout expliquer maman je suis prête je devais partir depuis longtemps j'ai trop pitié de toi maman j'ai pitié de toi oh Jésus nakoka te tata mariage nakoka soute nakoka te nzala ngai zala fort loba Yesu nzambe Yesu nkolo akufi azolenga alors si on demande de faire les daïladés, tu es sûr que ça va. Abi maman faites ce que vous voulez, je vous dis qu'au moins la tête que Yann Kerstin Biliv va kokana. Ba kokana makasi et moi j'ai dit ça oyebi jour na yaki wana oyebi jour na mutaki Pologne na yaki wana na lobi mwana azotambola na songe ya makolo ke ya no ndenge ya jola za kotambola. Voilà. Alors et atamla sur makolo Biliv au kutazo ko kotambola tambola sur sa makolo. Ye moko bilité mana ya kinga tu ne vois pas que Yann Kerstin Biliv va tambola ndenge moko. Abi moi je ne sais pas combien c'est beaucoup. En plus bana ngonyo so bazui bilongi ya mutu moko. Voilà. Ndesi koyo. Lelo, que tu le vois passer dans ma délivrance kuna. Alors bien dans la classe lobby à koki ko vanga ni kambona bongote, il faut affronter Jean-Louis. Allo la vérité devant Jean-Louis. Awanga te vomir aloba. Mais à regarder en côté parce que c'est trop. 6 ans de souffrance, elle n'en peut plus. Ne arrête à binga paraît tu le soka bona ça fait pas ne on est à binga wana ayo binga ne to ke solo ne te non pe moi to tu solo la siko Jean-Luc Ayaki Jean-Luc pas binga qui papa apparemment et mon papa le binga qui papa pour na alina qui a se débarrasser pour binga c'est qu'il a dit alléli mariage il y a Jean-Luc mon quoi reconnaître en haut allo bien dimi bango bana nyonso mibale wana yoka kati na mpe andemi aketi bien albi mwana loba na sola mo expression sate papa sambelela ngai po sambelela ngai na epte nini zozwa ngai po na benga bi Jean c'est papa ko tenga banga bi papa pardon babi Jean di ko ba sambelela yo bien et avant ba sambelela yo il faut continuer vérité parce que pour eux ils allaient vérité mon c'est qu'on parle nous de toi et Emmanuel baba ni kulela aïe quoi avoué la Bible aïe avoué il a tout accepté la bague la qui a enregistré je ne sais pas ce qui a enregistré mais je vous dis que la Pontoyo votre frère a tout accepté et je vous dis Jean-Luc va aller en prison je ne peux pas cautionner ça je suis désolé désolé naïbi c'est pénible abinaza na problème na yote na kosala yo mapete nzamba sima motema nanga na kosala yo mapete mais yo okokende prison si okende kosimba moi omoni eto yaki na 2020 na Merlin dans le mariage na yaki na 2020 na Merlin la tindi keti na France la tindi Emmanuel pas tant na bango na lobi na Jean-Louis okozongi c'est la na si Jean-Louis Emmanuel akozonga sokinga na ye parce qu'il a mené pour soupçonner des époux qui a Jean-Louis pour depuis que Jean-Louis a tokena au salaba in vitro na zone simuna na sima tokena au salaba insémination artificielle ce qu'on a insémination maintenant qui passe à prélèvement ya spermatozoïde lokola ngai na zai ko tikala na bébé ya kiti là qui va bango avec classe donc avec kedeka yo moko pour la tulipe docteur asoka yeye moko abite soka yeye moko to pesa ba film pornographique atala soki simbite to ben to sala prélèvement kana tonga nzoka Jean a créé la Kéti. Donc, qu'est-ce que peut-on faire tout ça, l'insémination, hôpital, à la réunion. La côte à Boyabussi à madame, tout ça, sous celui qu'on a bien abattu, pour changer, pour quitter à Bruxelles, la UZ, et à tout ça, la montée, parce que mon bail n'a eu, à y avoir la prélèvement, spermatozoïde, n'a moi, c'est au sauce. Quoi? Nous avons assez qui? Que tu auto quelqu'un a voté qu'à l'hôpital ou à toi qui va violer qui va assistante sociale va maintenant qui est psychologue qu'à l'hôpital ou à l'hôpital bête tellement qu'il est bête il réfléchit pas à tes cas qu'à l'hôpital ou à ma soupe qui
ndoki na kati ya ndako na nasali nini tata mariage atikali aleli alibasabelela ye ayebile kozozonga bijanu c'est faux parce que soko biki basambela oyebile olokosala te ketien lui soki obanda kosala ngo pa ketien oyebi te bon mais tosala de côté mwana na yo akendeki batante na ye oke kozwa ye 2 semaines avant oyeka akolandaka ye mais basi ya ndumba bazanjani mpona kolozwa mwasa ndumba te mwana na yo mpe otieze motiki babota jamais quelle malédiction papa nini bana ba innocent tata mariage nayebi te papa mama nayebi oyo eza eloko moko ya grave il faut oyebisa ngo pa les gens eza grave bana bakolipa echange par le téléphone bana bajarive sikoyo minute oyo ezali aza wapi abimaki ayaki emmanuel azokosola avant-hier abouki poto chambre na ngai mpona finga midi jangilala na salon moi je dors avec les enfants keti azalaki na veillée de prière vendredi ana veillée de prière mais maman lokola keti aza te nakolala nga moko te ngai nakokoka te papa pemi kobangisa nga pemi koharcele nga lobi na peti telefone na nga soki te ata komona papa mama pardon bon il a bien dormir avec moi il y a na salon aye na singa bibo aye ba mini passé nzoka ne jale afimaka bana na ye mwana na ye bien maman tu vis avec ton homme que tu ne connais pas tu ne connais pas tu l'as jamais connu ton mari fume il fume quand il vient de l'extérieur après avoir fumé à Matakamba aurait banata que soit outil bana matika ata elle bozalaki awa azali kofume oui kasi tipe Daniela jour mosusu amona ye tunanga mama tonton Jean-Louis fume nga bi tu l'as vu en bas au coin là-bas en train de fumer nga alobi azalaka ofume atikati est ce que acontinue natunaka yo mpe nayebi te so obosani natunaka yo mpe azona afimaka ti lelo oyo olobi te afimaka te ashidon oyo basinga tosomaka so bachikata mpona mwana mobali mokulu oshala liyango nyonso afima ye moto afimango natomboka ote nafimaki na nkaka moko mosusu kuti nazomana nasikiliza te nzokaki afima tu paki mobawa yaya sikoyo soki famille na nga bayoki yango yaya nakosuka wapi mama nasala nini ya na ngai boyebisa ngai nasala nini. Même si Jean-Louis, qu'est-ce que je t'ai fait, Dieu? Qu'est-ce que je fais comme? Regarde, ma femme, et donc, je suis nabina osalo mabete Jean-Louis pour la minute tu n'as qu'il a mbili na cuisine na zone c'est la malade mais Seigneur touche mon cœur na la salle peine de sang na ndako de l'autre et puis ah non ozomona kuti loko olobaki eza makambo ya makasi avant kende nanu na babuka nyonso solana na pale zona na pale alors qu'on est présent tu dois porter plainte on est dans notre retard ce qui Emmanuel a été comporté ma pas de plainte avant là ngai bako inculper nga bakela on n'a pas compris ça makambwana est-ce que vous avez d'argent elle est mineure Emmanuel alobaki akokende porter papa de plainte oui il a un ménage Emmanuel a 17 ans soki ka Emmanuel ameki Emmanuel aza na 17 ans 17 ans mwana ne abotaki wana aza na une année ok ake porter alobi azokende porter plainte oui tout ça on a yé parce que soki ake avanga nga na sambwe nga bakokanga bakobanga ke naza nani complice ya mobali nanga comment akambo nyonso abaka banda konga na mona te nayiba te jamais nga ozala papa jean oncle jean te nga nabengaki bino mpe tosolo na biso ta poto mpo bino moko boyeba nini tokosala soki bokokende kosola papa oncle jean allez le faire moi je ne parlerai plus à personne nakobengana nga mpe motu te natuna so na solo na bino tata mari ansema dedans babaki nakobenga munde intellectuel nakobenga natali intellectuel nakobenga nani elle intellectuel nabengi dani te nabengi te nayebi ke bino bokolo bokosala nini bokovanda bokosisi nango bokoyeba nde kosala et moi je ne suis pas là pour na ke obenga resto non vous réfléchissez avant de faire ce que je fais mais moi je vous dis que j'en ai à côté prison
grave. Et l'abomination auquel de couper sa bana voilà. Ou le Ketia le bi alongoli 3e ya Jean Luc Kane to vanda kawana. 3e. Pour bande na ngai. Ngolo na ngai. Mwana ka moko ya mwasi na zanayi. Ngana finga ni zuba ya mama. Ngako ko bitumsa. Mani na tala finga zuba ya mama. Babi ata mtuko zupira na Nathalie alobaki lobongo parce que alobaki lori fatala ya Jean-Louis bien. Pona yebi ya Jean-Louis. Ngana yebi ya Jean-Louis wana biso nyonso toza au courant nango. Gwe mazalaki en vie ya jola kotaka prison. Gwe maka mutayebaka ngo. Nde ya Sylvain yebisaka biso. Ya jola kotaka toza kana makambo na Danemark. Aviolaka mwana ya mwasi na ye. De petite sœur à mwasi na ye. Petite sœur ya copine na ye. Ya copine na ye. Awangana. Gwema mutayebaka ngo ti akotaka prison wana ya Danemark. Gwema mutayebaka na jour pa bimaka prison ayebisi ya Sylvie. Ya Sylvie ayebisaka biso. Yango keti akomaki na zemi. Nata ayebisi ngai. Yo mutu osololaka na lori. Yebisi asala tension face au verre à mobile n'est bien. Ils ont mususu ezalaka maladie. Il faut ba soigner, il faut akende komona ba psychologue ba soigner. Mususu aza eza eloko moko ezomemaye eza lokola babindele babenga ngo atanga ekombo ya maladie yango. Ezalaka pa ba ya mibale ebele azokoka komona mwasi. Biso tozosolola tosolola nanu lori boza nanu mpe presse akokende koporte plainte te c'est déjà une famille omoni ndenge aza wana asali mabe lori asali mabe toyebi eza eloko ya famille mwana na yo donc eza eloko moko en famille owelela nanu koporte na biso moko mpe na mwana na biso moko eza kaka mwana na yo te eza na mwana na biso mpe na kati donc bowela nanu koporte plainte te ekosala nango ekopesa solution moko te ekopesa eloko moko te réfléchissons ensemble ou bien akite nanu wana na ndako na yo azala lisusu na ndako na yo te akite nanu na ndako na yo on trouve une solution qui ataka makolo na ndako na yo lisusu te mais kotia na prison eza kaka pasi moko kaka oyo kotia likolo ya pasi parce que Emmanuel aza mwana na ye de sang ata tosali ndenge nini aza mwana na ya makila malgré ablesse ye atiki ye blessure moko boye kosiaka te na vie na ye mais aza papa na ye oyebi mpe eloko nini eza koanime ye te oyebi mpe esprit nini eza koanime ye te. Allô, je ne fais pas sentiment, tu bien très bien. Je te dis ce qui n'apporte pas, si n'apporte pas plainte, moi je vais le faire. Mais avant de commencer à niveau, il fallait nous appeler d'abord. Aussi pour comment il a la bien. Yo mekana okota na contact kaka lelo oye bisena na zela asi je vous comprends les gars na lobi esi esalema ki déjà mukolo wana za ki benda pika donc mbila ayaki na ndako ka pharmacie o ba voisin ba big baba sali est-ce que ba benga kiso est-ce que moi na moko ta benga ki mbila na pandi ki benga maman vient la police na quelle police ou vient chaya boyo no voisin na biso afundi ngai to boha matiti na jardin oui voisin aussi que jardin un tata mariage ndako yebi na sima na biso na sima na mimi wa mkuso o to boha mbila tata mariage mbila kutinga na uchi kuzwa vérité ngo fresh manazolenga na tukukatembea tuningai. Vous avez un problème, madame? Vous avez non, j'ai besoin de vous. Vous avez un rendez-vous. La 5 minutes pour rendez-vous. Allô, nazo yoka yo na ina tuno lala kiwapi? Nalala na sawa. Ulala kina ndako na yo?
te na ndako na nga te naboyaki na olala alingi mpe olala kuna. Mais Yaya, soko ozongi yo za moto faut kende hôpital, tu es malade ou oza psychopathe Yaya. Comment kosala Emmanuel bongo? Comment kosala bana ana mike bongo? Na sens nini vraiment? Il faut qu'il nous montre ba médecin. Alobi eza ndenge olobi na nga fona sala ngo mais fona po prier makasi mpo na nga dede nangi naloba no eloko moko omoni jour batampo bayaki na ndako omoni jour batampo baya kotala nga na ndako mwana wana ntango akoti na ndako etalela azotalela nga nano ya bien te après aye koyebisa nga abi ya Jean-Louis oyebi ke oncle Paul akunda makala moko liboso ya porte ya ndako ya Kimbasani wana azokunda makala azoloba bana kipela bakobonga te ezala Jean-Louis ezala nani bana kipela ata moko te akobonga akokunda makala sikoyo nasosolaki nango mpe bien te ifale natelema yango nde tozalaki na kisasa nayebisaki yo yango na asia mais totelemelaki yango te na niveau nini ye okende koloba mabe mpo na nga nasala ye nini ya Jean oki okunda makala eloko wana ebanda yo depuis kala to papa leki polo aza na makambo wana te eloko wana ebanda yo depuis kala depuis yo keti yo bande kolala na keti makambo wana polo ezalaki wana yaya nalobi ange nalobi take nakondane ete nalobi ndenge mwana wana alobaki na nga mais na mokati na nga oyo ozoloba na nga naza fautif naza na posa ya kende komitika kende na la police soki lora bisi bandeko ne bakopomoli banda kende na la police kende komitika nake komitika na police bon nakimi ete ye ayebike na osala lobi nazalaki na ye wana lobi nazalaki wana tiyaki soki nga nakimi lobi nazalaki wana tozali na baparin na ndako wana tosololi ndenge na priaki nalobaki na koloba verité kaka oyo nakoki koloba oyo nayebi eza verité pourtant na prie na butu ya samedi nzambe azoloba na nga kaka loba verité mpo olongola eloko wana kati na yo loba verité siko mwana Emmanuel mpe mwana na yo mwana Emmanuel mpe mwana na yo nayebi na ntendeko na nga tosolola oyeba te ndenge nini ange nakoki koloba na yo te naza na mpasi mwana motema nazolela kuti na mawa ngai ya jabi kende oluka elongi ya nzambe oyo okotisi inceste na famille oyo mpenza yaya lobi pale eza koki te pale eza zolela makambo nini oyo osali vraiment lori abengi biso nyonso ayebisi biso makambo nini yo osali vraiment yaya nga vraiment ezolekela ngai ezolekela ngai makambo oyo osali wana vraiment yaya makambo nini wana vraiment condamné par les polos, tu es condamné finalement que tu es malade, tu as un problème dans le cerveau, tu as un problème dans le tout. Comment tu peux voir la nudité de ton enfant? Comment tu peux voir la nudité de ton enfant? Okoko mona mutakala mona nondegeni, mona nupa mona mutakala. Oloki Emmanuel, oloki mona wana. Keti kutazande mona Lori, mais oloki Emmanuel, yaya. Oloki mwana wana musiko yo believe wana za nani azamwana azandikoko na yo azamwana na yo makam inceste na famille bonanu totikala kozana inceste na famille ote ya yo yeko kote inceste na famille na biso mutu moko to kolingo liso na ndako na personne akolinga yo tsama makolo na ndako na mutu akolinga yo tsama makolo na ndako na te ya là ça après sa prière yango moni na béni kende kolukelonga nzambe quand toi tu as commencé à faire ça oluka kelonga nzambe première fois kaka coucher na mwana na yo to coucher na mwana mwasi na yo okende kolukelonga nzambe te pona ni okende kolukelonga nzambe te pona ni yaya na yo ki osomo
tofanda no na kunde loko boye tikala kosalama te eke kosalama kaka na poto kuna okemela bakisi na poto okezwa kisi na poto toni na uzwa kisi nini kisi na usala nini na uzwa kisi bona sana nini ebongeza nini ya basi baza monda te basi ebele likambo nini na bana mikie tina mwana moko likambo nini maladi nini wana yaya Lori a bongisi yo bandi ko bongiso vraiment comment je est là ya père de famille olingo zonga no kala poto c'est quoi ça Olimbisa s'il te plaît la sali mabe ya oh yo sali Lori wana soka yebisi bandeko na la bako boma yo ti obebisi mwana bango oyo kotsa démon na kati ya famille na bango yango nazoloba ke ano azotambola lokola ya Jean-Louis ke ano azotambola lokola ya Jean-Louis nzokende mwana na yo yaya makambo asoni nini yo yaya nga Belgique wana nga ta kote na monso wana na okoma lisu te soni makambo asoni nini yo yaya na mwana no moko jandi na mwana no moko na yebite jandi so ayoki makambo a kozala ndenge nini Seigneur yaya boso na nasi pardon leki na sali mabe na yebi ezali posa naza na posa ya délivrance ya changement ekota makasi kati na ngai nayebi te soki eza esprit nini nayebi te nasimbakisi te nasala nayebi te nazoyebi soki ya vérité oyo nga nakoloba nona nakoyebi soki ya vérité nakobombelo te oyo nafuna loba nozaka ya vérité oyo nalobaki na koloba vérité moto moko afoksaki nga teki akangi nga bote nga mona loba funa loba vérité na lobi yango ntango na prie balobi nanga funa loba vérité naki tia so osimbaki bana nga te j'espère leki na nga mama makanisi wana s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît yaya penza na bolingo nyonso nazala kopesa yaya nayoki somo nayokeli Lori mawa nata bande koyebisa Lori dès le début ta mosusu soki Lori ayokaki nati to soki biso nyonso toyokaki Nathalie alobi nafanda na ya Jean-Louis na Hollande ya Jean-Louis azoviole bala mikie yaya boloba na Lori akota na mabete yoka s'il te plaît na Hollande natikala kobima na mwasi te na mwana bato te s'il te plaît na Hollande natikala kobima na mwana bato te natika oloba ke oyo na viola na bana bato na Hollande natikala kobima na mwana moko te na Hollande s'il te plaît bongo ndeni yaye okende osalaka na ndako na yo mwasi ya mnyokoli abokoli azwi yo mpenza abimisi yo valeur na miso ya bato kaka na ndako na yo vraiment basi na Belgique wana baza te emonelo toke nga na moni yo ndenge ofingaka bana wana ndenge ozofinga na biyaye ozofinga bana basi boye ndenge nini nzoka nde bana ngo ozofinga olalaka na bango vraiment yaya maladi nini wana kende koluka bamédecin kende kosola na bapsychologue olobi oza psychopathe bapesa yo bakisi basoigne yo parce que soki ose faire soigner tata olobi prière yaya okosala ngo susu epa moto mosusu kende koluka bapsychopathe kende oluka banani oyo bamédecin kende komitika na la police ye moko orienté oyo alukelo bamédecin parce que eza normal te obebisi bana bato bamineur tiko na Charles Roy wana ozepa nani te naza pa nani camarade mo mpona mosala so mosala esilia nakitina ke kokima te kende komitika yo moko kokima te kende komitika yo moko po famille Lori wana soki bamoni yo libanda ndenge bayoki makambo oyo bakoboma yo kende komitika yo moko malamu kutu polisi abomba yo
ke bato libanda babongo nalobi eza eloko teke na gere mutika na police eza batinda convocation se batinda nga convocation na okimba na kapete nazo obligé funa kende kende po basi bafundi na bengi yo kende na bengi yo na bengi yo mpona yebisa yo po boyede nga mpona prière naza na posa ya délivrance eloko nga na bengi yo nasengi yo yango wana me yo olobi na nga oui je suis fautif dans tout na consommé nyonso tu ndenge nalobaki il faut naloba yango kaka vérité soki nazobomba yango naza komiboma mpe kaka vomi naloba na nga yango kaka ebima nango po échange kaka vi na nga sava yaya mikende komitika kokima te nga mpenza eloko nazoconseille yo kokima te kende mitika bakokanga yo bakanga yo parce que lobi ozali komonana te lobi nazali komonana te wapi tozalaki na bango na ndako lobi te obengi lelo tuni esaka nakendaki komo nabengi ayebi esika yo oza te nalobi ye nayebi soki ayebisi ngo ozalaki wana apres opimi ayebi lisusu esika okendaki te ayebi ke funa bima na nga na ndako ye moto abimisi biloko na nga kutu ye moto apekai nga polise kutu fo alobaka na bino verité eza kaka moko me yaya okokondamai te fo abenga polise na makambo oyo osali fo abenga polise eporta na ye ezalaki nini nga navandaka wana toza liso libala te nga navandaka wana tosala lokola bana bayebi te ke nga ne tokabwani problème eza nango te yo ofandaka wana seke lori yango mpe aza motu ezosala te yo ofandaka wana yo moto ozobebisaka bana oyo ofanda wana seke lori yango mpe motu ezosala te o bana bayeba te ke nga na tokabwani bayeba eloko moko te tosalaka semblant oleka toza me tofandaka wana bongo banini me toza mosi na mbatene biso te nga nakoka biloko te fe tokabwani mbala moko soki omeki okimi na ndako oyo komona oyo na kosala yo nayebisi naomona nini toza so mwasi na mobali te tovanda totala na kabo tolalaka chambre moko ozomona te eza atina te nakende mosala vendredi na poko ata naozonga ntango naozonga boye namona na ye ndako na pokwa bazalaki te bayenda oprie epa baparrain kuna nabengi mama paster na biso mama parrain na biso marraine na biso pa nabengi ye alobi na nga baza awa nalobi bon omoni batravaux ezali na nsima mpona bokaka biloko ezali na nsima basaki moko ezalaki wana banoire na longoli yango nyonso tu nakebwaka yango ntango nazongi deuxième tour bayebi kaka te naye troisième tour mpona kobwaka na mbeto moko ezalaki wana na moni nakoti mpe na ndako bonsoir nake nazwi biloko wana nakebwaka mais place wana naobwaka ngo ya kobombana bamona nga te voiture moko siko ezalaki wana moyen nabwaka biloko wana eza te nazeli nano voiture wana tokomeda ba 22h et quelque nafandi wana ti ba 23h voiture ntan eke na kusi voiture pembeni babimisi biloko wana ya stadi te nazongi na ndako boye na matisiko likolo nabeti nafungoli porte bokwani akangi nabeti kokokoko oyo okokota na chambre ote olala wana nabina olala te mpona nini o lala na salon bima kende olala na salon nabina bon nalala na salon problème eza nango te mais fungolelanga kaka porte nazwa kilote nanga mpo nalala oyo nalobi na yo kaka okokota wa te kota te okolala wa te nabi me bilamba nanga eza na kati wana kilote nanga eza wana sikonga na okota te mpo na nini okolelanga lazwa nini na ngai alingi na yo kokola te ale okona nazali deya monte ale nani ati otwani fungwami noambamo ela siko na obengela mbila omo lala namoni to abengi mbila ye wana mbila nini abandi kosulikia mbila ote abuki porte batraumatize bana likolo daye kutu
ndenge aza wana aviolaki mwana na ngai mbila fct biso toyebi na so makambo wana te toyebi makambo wana te toyebi makambo wana toyeba asali nini mais okoki porte nga nauti mosala kozonga na nga na zongi nauti oboka bapoubele mo ezalaki yango siko na ye na mati likolo mpo nazwa kilote na nga nalala alingi te nakota na chambre yango nakanda nati porte ekukani nakoti na chambre mbila lopobanka yango atundi madame siko ndako eza ya banani adresse na ye eza wana ayebisi mbila o adresse na eza awa atundi na adresse eza nalobi eza awa bo ndako eza nabi te ndako eza ya biso mibale o monsieur madame yo ozobimisela ndako kwani ndako eza ndako na bino mibale sikoyo ozobimisela ye nini po akende wapi na aire wana tokomi inere kele po akende wapi na aire wana ok monsieur bima na okasi bomozonga aire moko nabi ok nabima me nabima na biloko na nga nini nazwi mpe biloko na nga nabimisi biloko na nga tu natyango libanda po ayebisenga bima akomisa polise pe o te akomisa loko aza traumatise o te nabima libanda soki atikali akosala nga mabe abima libanda mbila alobi nete problème eza te misie zano na Coucou, ba fidèle à la Reine Nzinga TV, na banzi na uti vraiment kotiela bino video. Bolandi on vraiment na boke binyonso. Moko na moko azui par na ye. Bon, pona ko clôturer eloka na koloba wana ke mama oyo asili koloba na landie malamu. Mama wasila koloba wana ye azana passe, azana douleur makasi, ndenge mobile na ye asali biloko amake wana epesi ye pasi aza na douleur ye alanda na ye basemeki te mpo basemeki bango mpa na bango bazomona yango ke selon nde nasali analyse bazomona yango lokola eza yango normal bayebi mpe yake eza mabe acte ndeko na bango asali me ndenge nazomona bazozwa nano para ndeko na bango me mpo na nga ser wana vraiment asala oyo esengeli asala mpo eza vraiment malamu te ndenge babebisi mwana yo apart ça balongo na bazeme ebele na mobali yango donc ser wana vraiment azwa part na ye nyonso akosala vraiment akokini kosala mpo na nga vraiment ndenge azoloba kaka prison mpo na nga eza malamu ndenge aporte plainte eza pela malamu mpo na nga nasepeli la Reine Nzinga asepeli ye papa wana afuta oyo ye asali akende ofuta yango na prison siko mpo na mobali na ye nasili so kolanda mobali na ye namoni ke mobali yango azala ye mpe nakomi kitisa te po ye nde asali mabe oyo ye asali men nazomona azotia su mwa bakite ti na kati bon ndenge azolobela ndenge azomona ke makambo asalaki eza yango normal bino nde bato bazolobaki yo te peut-être ekoza ndenge ser nalobaki ekoza mwa maladi moko boye ezala pa mibali boye soki ezalaki mpo na maladi wana lingaka bano regrete na ndenge mo nakoloba lingaka kokoloba te me ye azoloba na ye bien azoluka kaka basali ya nzambe mpo biso toyebi ke tosala na biso mabe suka toluka na biso kaka kelongi ya nzambe na bapaster yango bazalaka ke o moto asali mabe yaka tosambela yo keleke mokolo o nzambe alimbisi yo eske bino mpai nzambe ayebisaka bino kalimbisi motu wana bino bato bosolaka na nzambe bino bapaster nzambe ayebisaka bino kalimbisi motu wana botika ye na mikumba na ye moko aluka nzambe na bosolo kati na ye moko aluka nzambe soki mema kati na ye mpe namoni mpe yake mabe asalaki eza mabe atiki wana eza malamu eza te kakimi mpa na bino keleke mpo biso bato tobosana na biso ntango eleka su mwa ba 5 6 be ba 10 azongi ne su makambo yango tomona mpe bato ebele baboma bato me bakotisa bango baprison ya 30 ntango babima baboma lisusu yango wana mpo na nga likambo asali eza kaka ye na nzambe na ye boto tika mpena nzambe ye moko asala makambo ne mpe leta asala makambo na ye soki kosenga prison wana ezosenga prison ezosenga su teke o bahopital to banini ya mpo na nga tozala kaka mayele na bana bandako mpo komona bana wana bango mpe baza mabe bayebi deja mabe na malamu ke kobima bayebi makambo yango mpo bana biso bayekola makambo yango na classe me ntango omoni ke yo mobali ya mama na yo asali bongo ofundi te se komonaki yango normal yo mpe mwana ntango omoni yango ke papa na yo asali likambo wana
omoni yango mpe normal mais boza bana botangaka partout botokota baklasse toyebi makambo yango ndenge ezalaka bateyaka makambo yango mais ntango basali yango basalaki yango na volonté na bango ntango makambo ye korevese bakomi sikoyo ke bana bakomi kolobaloba esika wana eza bien vraimen te mpo na nga ya liboso papa wana aza ndoki bana wana so bandoki mpo na nga kobenga bango bandoki mpo acte basali tokobenga ngo kaka eza acte moko mabe tokoloba kaka kindoki tolobaka bongo mpo na acte eza mabe moto asalaka mabe toujours tobengaka ye kaka ndoki acte basali vraiment eza malamu te mpo na nga vraiment eza eloko moko basambisa bango meme bana wana mpe basamba malgré ke awa na poto age wana ya 17 aza na minere boye mais toboyi te mais na niveau ya famille na bango mpe basala tu basolola na mwana bango balakisa ye ke mobali ya mama aza mama papa mpe aza papa kote na batushaka te yango tozala mayele ntango ozwi mobali fo yeba mobali yango nani aza nani tobalaka na sentiment te ntango ozwi mobali luka oyeba bahistoire na ye eske ezalaka ndenge nini mama yo kozwa kaka mobali ozalaki na bana na yo nzoka mobali yango mpa aleka liboso aviola bana yo koyeba te soko ntango yo kotie na ndako yo okanisaka ke papa nzoka aza papa moko alingaka bana mike eza ndenge mona mibali oyo bazalaka kobima libanda ntango nyonso barataka basi te oza na mwasi motondaka ye te kaka basi mosusu libanda bawana mpe fo kotalaka bango malamu mpo wana mpe akosala mpe mabe pa mwana yango na bamama mpenza tokebaka ava kolinga bino bafemme divorcée nazoba mingi basi oyo toza baza mingi bango moko mpe basi oyo mpe bon wana mpe mama wana azalaki na mobali na ndako mais na mwasi na liboso asalelaki yango te aye kosala yango mpa mwasi oyo ya mibale abimi na mwana toyebi te soki mpe mwana na ye abota amonaki makambo yango alobaki ya kofunda match ebaluki comme te na mokili oyo mabe ekoma malamu ekoma mabe toyebi te esika wana na yango vraiment nga la Reine Nzinga TV nazobeta sete vraiment biso bamama tofongolaka miso mwana soki ozomona ye clair te solo wana ye oyeba eloko nini eza kati na ye biso toyebaka su te eloko nini oyo eza kati ya bana ozomona mwana azolalalala pongi otiki climat nzoto eza bien te mais ntango omoni ke eleki deja yo moko koyebaka ndenge ozomona mwana yo eske mwana yango aza su normal ndenge mpe bazovaa na papa na ndako ozomona eske azorespecte papa to azorespecte papa te apui bapapa na kati ya ndako ndenge bafingaka bana bapa na bana kofinga bango solo seka yebaki solo wana soki abana oyoka ngo ndenge nini yango fo kokeba bafinga nyonso na ndako fo ezalaka contrôler mafinga tout il faut ezalaka contrôler soko zo contrôler mafinga pe ya bana oyo papa zo finga bana te eza mabe soko omoni kofinga wana pene omoni ke eza malamu te solo wana mobali na yo ekozala malamu mingi mpona kaka tofungola bamiso na mokili oyo na yango na suki boye na tokutani so na deuxième numéro merci beaucoup bye.